Okotandanga na bwa kele mbasu. Ya yeninga bo esimba te faut bloquer chaîne na ben makamle ndenge kede mta amena sanga ponga na finga kama beno. Bo finga biso ba ile to tanga te mais ko tanga te ba biso ko sagesse. O le gimeme ndo tanga ba classe. Ndo tanga ba classe oza zoba gbetelo za ka bebe. Bele bo ko le ba esclave na bango ba YouTube parce que ba koto bandanga pour na dominer bo ba esclave. Mboka ni ndana mona congolais muninga congolaise a kufi na pasa bota ko mama nyoso bo finga eli wa salite. Ok bi yo finga ba to sala bo bonga den koba. On va la télé muto finga to confirmer que ça eloko no mabena to muno na kanga banga pona banga bino yoko fili wa soni bo ya bino bibili no ndenge ezala abanga mkonto banga na YouTube azarati oya le ngo ganga lo kwa kakeza TV na micro mute ganga so pemeni bo za pene loko lokoso aussi bena menga comprendre comme ngo za what na ya deuxième monde o ba pesa bino na misama be po misala bino e mo na même na miso batwe bato ba vérité bino nde boza envoûté tiens première what va tu na zolo betika deuxième what lo ba ko mi what ya what na zolo mutu we esprit de mort na kalikila bino te na kalikila bino te ba what fa ba tiens je regarde what na zolo bara mo je le ki ko te je ga esprit de mort manya na voile na what bino mo na va na sauvage koleka bino tout debo ça ba fantina TV ana o ça ba je pour faire na micro on ba na micro o to ba mi tuka le ki wa menga filmer kuna eta ki zenga na moto na makolobo ya to no tiko le kate do tiko le to si na makasi zawa o fait soit hypocrite ou pas toujours mais la ka Angelica Madelena pour donc kabulaka to se comporter kana famille to kabulaka passe bo finga ndumba moyibe c'est sa vie bo finga to je m'en fous de lui ne me dis pas chez vous de pas hypocrite la personne vient de là bo finga $20 nga quelqu'un moi il veut kalombo liwa na talate papa to ba koto le quelqu'un mo ninga liwa jana zemi o le quelqu'un moi il veut kalombo liwa te va na mona te na bébé me chakana ta biso to ba sensitive bokeba to na matanga je kama Madelena na bezo problème te na boye na lingi na makamu te ke na banga mutu to banga sanga pe to ka banga sanga zati yana ba acte mutu la ksada ke mutu aza mutama be mutu aza ndokana boye. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya awa te azwa délivrance ka bika te na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de gens témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa biki singa na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi babilo musu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asalinga minene abiki singa na estomac na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je passe à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo
mwana na ngai liboso kombo na nani Marcel nazoyoka nakangika lito oyo kaka nazokona oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki Nzambe na ngai oh na pusi ku telefone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera et vous rallongera votre pénis. 5 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bonjour, bonsoir très chers amis internautes, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous nos abonnés. Merci comme ça là aussi, Nabato a fait ça vraiment super promo télévision, confiance. Merci à Yves Pani, merci à Mika qui est dans la caméra, merci à élève du maître Abina Philé, mon président, merci pour tout. Merci à Charmalé Loki, notre assistante d'aujourd'hui. Merci Nabato surtout au Nabiso à l'instant. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, très chers amis internautes, je vais recevoir pour vous Fivette Mayamba, Mama Gucci, Ninga Fama Kinis Babien, Bassim Rafamite, Ezali Bota, Meato Saka Kop. Merci à Madame Kadi Lukanou, El Kaka, à Mabi Jingle Mbati, Bafrontier, Lux Pereira, Aristote Kitambala, je vous salue. Fivette Mayamba, bonjour, bonne santé. Ah, bonjour à Flore Makinisi, bonjour à Congo Promo TV, c'est ça? Super Promo TV. Super Promo Télévision. Merci à Yves Pan, merci à Bapignon, à Oboza, à Madame Boutu, merci à Binognon, partout aux alliés. Merci à Mamie qui est la grande dame, il n'y a pas de comme toi. Et à chérie, mon père, pas José Malolo. Merci à maman chérie, maman Tété, la grande dame, fondation Tété. Merci pour tout, maman chérie. Merci à toi, Chamalelo, papa na bébé Dorfi. Merci à toi aussi. Chana Monganga, de gros bisous à toi. Dina Madimba Madimbaski. Mastanangai. Merci à Judith Bati. Autrement dit, Judith Kofo, petit tiers propre. Effectivement, Madame Boutia, mon chéri Belinda Pumbico, à toute ma famille. Merci à mon fils Kevin, Kitanuta. Madame Boutia, on est ensemble. Maman n'a rien dit, mon frère, il n'y a pas de comme toi, maman n'a rien dit. Les femmes balles, autrement dit, Josepha. Espérance et Mbala, il y a fait Mayamba, il y a des femmes balles, de gros bisous à toi. Merci Nabatoutou, Madame Bouti, on est ensemble. Oui, merci beaucoup, faites Mayamba, mes condoléances. Merci, après ça, Lynn, on est ensemble, Angélica Madelena. Attends, on est hypocrite, on est des témoins, on a amené mon témoin encore. Merci beaucoup, tous les ensemble, Angélica Madelena, et le but est que quand Angélica Madelena, tu as poussé dans les autos, elle a collé la Kalamakolongulu, parce que tu as mon témoin, tu as hypocrisie à rouler là, quand on voit que ma beaucoup pour la Samokilima,
motema eza na esengo nakozala boye me motema ezolela parce que nzambe yebi motema moko na moko liwe eza destin mpe ya son âme nzambe apesa famille na ye biologique makasi apesi bebe wana nzambe abatele aza toujours en vie ebele mpe tomoni akofa atika bana bakola nde mo mpe bebe wana akokola ti nzambe akomisi na destination. Merci beaucoup, Fête Mayamba. Maman Gucci a fait un revoir Angelica Madelena. Bien sûr. Il fera la vie, il faut que le quoi biso tonner pour aller la musique. Non. On a une équipe nationale. Mon Angelica Madelena. On a la bonne tonton Juvenal Kibala. J'ai le show, on a 24. Bisogna c'est tout ça vraiment ébélé ba Nicolas. Donc tout ça vraiment ébélé. Tout ça ranaye madame tout ça pour Nathan pe on vend là Kosolo là. Il y a des pour na YouTube quoi. Donc ça fait mal au cœur. À taper ça qui na TV. T'as vu la famille tout sangana. Donc tout ça bandeko. Sur le loisati, tout ça na pas ici. Donc kozanaye ou pas, moi je sais que c'est ma sœur le loi qui a tiki biso. Mutu soka kufi, ataza ki mabe. Owe azala na mungu na te. Jamais so mutu kufi na te. Parce que nga bazong senga boy. Donc non yeba ka ke ezaliwa mabe nyonso no senga nzamba limbisa ye. Afungola porte apesa ye sika avanda ti nkolo ya suka onzamba ozonga pona ba oya no sengeli mabete. Merci beaucoup. Comprenez comme ça là, toujours le bila matin Angelica Madelena parce que presse en ligne en tout cas toujours là Angelica Madelena. Il y a besoin on a besoin d'une émission, on a besoin toujours bana mingi na mon matanga. Donc voilà, eza penza mon opportunité mais tout ça penza na matanga. Faites ma maman Gucci donc tout ça déjà ba camarade tout vandaka na ndeko ngono so na Angelica Madelena. Navana na yo plusieurs fois na mona ninga bengo na téléphone même kolo qui sango Angelica Madelena tikibiso. Écoutez l'équipe Fête Mayamba, tu étais à la maison, tu étais au travail. Il s'est biso nanu le jour qui sango ya Madelena, tu étais comment? Je suis à la maison, j'étais à la maison parce que je suis malade, donc moi ba dérangement likolo on dit takakina. Malgré nzamba sali grâce il va pouvoir quand ça eza bongoté peut être kalonza la bongoté. Je dans ce qui appelle à Manya Malika, je te salue madame Kabouya. Nouveau marié avec Madame Paradis, oui. Madame Paradis, on a eu ça qui a Angelica Madelena à Tikibiso. Vraiment, on a qui décide. On a la moto tellement, on a un choc. On a le roi d'auto, mais ils sont réels parce qu'Angelica a la société. Tout le monde en haut, là il va la société, mais ça n'a pas le bas. Donc ça fait mal. Pour moi, on a pas si. Tout le monde a pas si, tout le monde tous ensemble, tous vraiment la passe toi nécessairement. Pour nous tous à coup il faut voyer, surtout bateau avec proche naïe. Faut comprendre que les deux Angelica le peut aux alanga. Bateau ba côté abisso na ba matanga ba côté bembete. Ba côté abisso tout ce qui na ba moi faut comprendre que les deux Angela mutunyo ça. Le but c'est que Angelica coup finga na tika éternellement non. Attends na comme na 100 ans, sous ka na ezaliwa. Na matsa mutunyo qui va vivre 400 ans. Abuso ba mukune nzamba kataka tsaki ndana 100 ans. Yo nzamba za siècle. C'est na mukilo mais tant que mukilo peut comment ndinga na ko respecter liwa na ko respecter liwa na baloba bon en français non. Na ndé na biso moko mais Dieu le sait parce que liwa za passage obligé. Ata lobi nini donc nzamba ye moko akufa yo ka passer liwa. Yo ka passer liwa senga nzamba pona nini liwa passer boy. Yana mutu moko ta pa nzamba c'est quoi? Donc il y a mon raccord qui nous a été abélé après 3 jours. Et puis ça va t'amokiliser retour interdit au pays. Il va t'arriver donc coquille de libérer la moto. Il y a mon amokili. Oh bah t'es belé bah j'ai biso hein. On est bien j'espère que biso c'est yo. Mais là l'inspiration il faut dans le bas. T'es belé bah juste pas hypocrite bani. Donc dans le loba on parle toujours presque en ligne ça la hypocrisie. Angelica ça n'a pas trop y a blessé. Vous avez ça la nini donc voilà. Et ben il y en a toutes nos questions Fête Mayamba et surtout dans une ça qui mission mais va dire on va souka wa. Vous avez bien été Angelica blessé est-ce que oui ya kufi ata blessé yo ndeni nga kufi bon. Faut tangela sous mabunga. Jamais. Ata blessé atanga na blessé na kolela so qu'on appelle ça passe na kolela na senga nzamba limbisanga parce que qui perd na problème na na motema. Ils sont obligés à foutre comme kolela nzamba senga a fongoler place après ça place ya kimia apema surtout à kofi liwa ya sa naissance na mokili. Et bien tout le monde n'a pas qu'à le ngoze maya telemi mais muto qui bota kofi. Donc ils ont mystère. Il y en a beaucoup. Surtout ça muto a sa naissance na mokili. A dit que perdre la vie na
on a appelé ça moto hasard moi on a bébé pour comment Angélica ils allaient dans l'obité parce que c'est trop la famille pardon hasard responsable hypocrite ils ont mon nuance tout ça hypocrite c'est n'est hypocrite moi je suis pas hypocrite moi bato bako juger sur YouTube parce que mon a peut être ma fille en ba na ba ka pour yo ka vie pour ka mbongo ba gestion ndé nyonso même ça m'a biluka ka ba kuta on ba ko sel ka ba kuta na ngote yana ba acte tout la sada que moto aza motama be moto aza de kana bo biso ba biso batala so comprendre que on la fille elle hypocrite aza moto lo baza matata ma écoute fleur moi je suis pas une fille méchante la méchanceté so le na za bo na vie so na beta masolo sous na mo inanga ezanzambe atala ka mabola mwango ba comportement en façon d'être en haut et on monte ma bunda bituma tous oh yo zo mona même pas liwa Angélica et le but que était à biso to son dénité liwa za destin eza mokana nzambe ngana abo na kanyi mutu te na via mutu so ko dans ça te concerne yo mutu yeba so ko de coupe pas yo mutu yebi on comprendre donc diable aka na via mutu selon maloba mutu comportement mutu pour qu'il ndoki abunde les a kotonga ba avion ko sa ba métro ko sa ba iPhone ko pesa maele mais abiso jalousie mal placé ko tandanga na bokele mbasu ko tandanga na bokele masque de VS ko tandanga na bundise bitumba jusqu'au pona omona ngé élévation on élévation té et ta avion mondial ça avion matali kolé mais yo tout no yo no ka sala litaka père wana esimba mais to ka tono sala litaka au pumbo père wana finga nga mabe ya yeni nga bo esimba il faut bloquer chaîne mais makamle ndenge kende mta amena sanga ponga na finga kama be no fingo so tumbolinga on va na watu na TV na vani kana na vani bosanga lote ma pona ba vina nga yo fla makini si yo chamalelo yo sango te pona madame Gucci ata boya ngo c'est comme ça ngane madame Gucci Gucci tanga ya kapena ndo ngatanga ilolo na komona yo maska kate do pena so ye ngana za ngana za mutapua ngana mkongo te pona za mutako keki sana ngana ngala salite te siko ngala buzoba te papa mbati ozanga maeli na pena mundelo na ngala ona na maeli ndo finga biso ba ile to tanga te mais ko tanga te ba biso ko sagesse o le ki même ndo tanga ba classe ndo tanga ba classe oza zoba oza gbetelo oza ka bebe ko ngana tanga classe te nana sagesse on va pesa nga et na temps tous na boy non me comprendre que bato on va utiliser les étoiles nanga ba comprendre que fio azan étoile aza boy maman eze bele beaucoup le ba esclave na bon ba YouTube parce que ba koto bandanga pour nous dominer beaucoup ba esclave nous biso to bongo ta finga no nga ne bi ke fanatique mo linga na mu comme matetenga mamikina comprendre donc après que ba linga na mu ça vrai selon mon thème muto ya lingi yo bongo lingo na muko eza ke bo lingo mo thème ne beti kena utiliser muto moko comme esclave a vie nanga lokwa elenge nda bo linga na mu vraiment moi rendre cop nanga Barbara love na ba fano ba linga pesa dike ba linga on bon aye pena na via muto ke na bo lingo ke na kanga muto comme esclave nanga pona kisi nga banga kisi en plus ngane na bo sona choquer muto na zongi sima donc a passe na ramta kana na misa maloba na kabino loba na nguti FM yo loba makamna kana makasi so si des na bien ça likambo na sala to pegisi nga so ba méchant na nga na sala mais on avant de beton que mutu tant que humain nozongi ça c'est on va biso bozui boko to boko mo sakanira siko biso bino boko mo sakanira biso de vivre boto na pema mutu biso ngo nzambe mu mkolo pema to futela ngo fartit oh yo pema wana ngo yo fele o nga pena na ngo on va on dit bon so connaître ba nyama na bino vandi bolomba kuna bo sa bo ngaba bo finga ba commentaire na bo sa bo na mona ngalo ko mina na ki bo moto be ngam no finga aya o sentir pena que te oyo talo bana biso neti ngalinga muta blessé ngata finga ngate po ngamo na vona blessé ba tuté ngamo na vona comprendre que oza hypocrite oza mutu mabe ngate église yo kende ko sambela so na isa mutu ko kende église na te yo kelanga na zaka bongo on comprend bo bien so traiter ça hypocrite bani yo mwana na mboka ni dana mona congolais muninga congolais za kufi na pasa bota ko mama nyoso bo finga eliwa salité comprendre bo finga ndumba moyibe c'est sa vie on va faire seigneur pardon te akufuna na lobby liwa mutu moko na lobby bo fla aza sainte parfait da na ngalo baza sainte mutu apeto azata biso tout ba to masumu na biso mais là si yo boulé aza sainte ta ko tali fait là si yo boulé que yo sainte collègue là si yo continue le continue fait mama to za la mystique za ba pona ba violent lo le pona ba violent apona ba to lo mabika te apona ba to mabe ba bika o ko bete mu na mukila umelate
parce que nzambe atika mutu ya mokili tamula ye makasi te mutu ala mutu parce que so balandi mokili ki mabe akobebisa bolingo ne kati ya bato anga kotala mabe nzambe akorte lisu te po oyo anga beba te akoyisama te nalongola ye mutu mabe te matikaki na mokili po ayeba valeur ayeba nzambe po ayaki mpo na bango po ayebaki nzambe baza mokoti mobikisi acomprendre via nzela ya nzambe po azonga malamu na mokili lelo ye mpo na baviolent bino kobule bojuge bato ne juge point. On comprend. Bon, parce que il faut finir bateau ça là, bon on a des coba. On va la télé mutu finir donc confirmer que ça le ma bena ça on a kanga banga pona banga bino o pesa nga pema na pema. C'est impossible. On comprend? C'est impossible. Na linga mutu déjà ngata commandant ngata ba na boto muninga mo sa manipuler nga na vite. On est appelé nga na lobango. Ata milliardaire. Au moins na sima na simatique. Ya pesa nga na sate. Ata bi comment YouTube ko ça va 100 000 $, na tanga na dorote. So na pesa mbote c'était sali quelque si donc si vous comprenez que nana si mamuninga mo sitako manako ko manipuler ngala ko télécommande akaba ko finala ko téléphone non ça ngoti vous comprenez et puis ça doit être la vérité to boto lo ba normal bo ba teke bo finga ba tuke bo le lokuta ti bo finga ba to na bino ndo na famille ko fa bazar ba tika bana ti ba orpheline te mutaka orpheline e bi que de père et de mère surtout de mère bon ba bozana ba maman bo batela maman malamu bo maman za richesse pe bonheur na tango ya pasi topena tango ya malade maman za la wana bato bazanga belo ke so maman nga za ki mais pas sur ezate na Sophie Belinda nga pembeni ala richesse nga pe bonheur nga so za ki papa so nga vandela ah bien goûter moi tantôt plutôt est-ce que maman c'est important moi na muto ko pour na naissance na vie ya muto bino bo finge zoba bo finge ndumba bo finge mutakisi bino bo jina minto tata bolobi osamba na bino to so na bino pas la sous to lo ba souté yoko fili yo soni bo ya bino bibili wana ndenge ezala pour ça et ça tout et ça balukati eso baluka akufi pona mkobota esala makebele ba okangi na mutu ndoki pona banga pe mutu kanga mutu ndoki te so eza yo so eza yo tiko na kanga tanga maba donc ngala ko tanga kombo ya mutu te ngala ko tanga non na banga mutu banga na YouTube azarati oya na lengo ganga lo kwa kakeza TV na micro mutu ganga so pemeni boza pene loko lokoso aussi bena menga comprendre problème c'est non ko ba TV comme ça doit ba liboma ngo ba malade to kuta nga fa to sila na to panza rante to panza masole sila wana poto kenda bien YouTube ezaki non pe mo ba jeune ba mambo ezala na ngote ba to ko ba YouTube eza partout eta la maya ka ba congolais ba sa na YouTube te ba te bele ba sa na YouTube ba pe bele ba tiza YouTube mais biso BBC YouTube parce que pour nini et te bi ke za ka base maman yo bana ga ba moyibo ba ba ko tona zolo ya utala ba moyibo ko tona zolo mutu ba bi tsika bo banda wa ba kila na miso batu mino batu ko ba vapi ba maseke ni tsika bongo da sezala na lo bango na marché ba mona ngate o eza nini ko marché na Evision super promo télévision o aze lo mbese se bo ganga na bo ba posa matanga Angelica na linga na ngate ko lo parce que ba ke bo sa pa ko mingo za what na ya deuxième monde o ba pesa bino misama be po misana bino e mo na même na miso bato bato ba vekle bino de vous envoûter te biso ba fond de Dieu o te ba pona to ko za jamais ba envoûter po ngala fille tenande mo na bénédiction po muto en étoile a toujours combattu akosa musapina ya mikusi ya mikie le ko ya mona bébé azi wat na mietra tele nguna ngapese le nguna ngabo tika po chango te ngakalinga kalikila bino te na kalikila binote ba wat fa solo bara mama je ngi kote ke boto je ga écrit de mon mania na voile na what c'est veste ba che wat ba ba ninga esprit de mabo so mwana misu ya otala be bozo bozo do kaliti mama okay ko saba mvutima ba famille na binoto yaki mboka mutu asa musana YouTube za mutu tiyo za chaîne ngapa chaîne nga créer ba innovation na saki mukala yembela ba tout sala bo biso to za boto créer ba innovation na biso yo ya binga za chaîne musalate ngasa ya beza musalate foka na ofinga ba na ba bino wat na zolo yango ngaza mutu abang sangati ba leta bino bakina poza ba faible nesa kuna funda na muna leta ti leta na za ka micro na caméra ko finga na modena otio na nzela de kimso bango leta sko ngake na leta te mais bon bango ke ko boso za okomate na viva ke na malembe relation le kinyonso on fait soit hypocrite ou pas toujours mais la ka Angelica Madeleine pour donc kabulaka to se comporter kana famille to kabulaka passe santé nationale puissante chez docteur Cathy Munga comme na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosura bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azospermique obota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses
glaucome, vision floue, motupasi intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa ndebisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Pour finir biso ba ki matin Angélique te abi biso nyoso po ndé akufi bato tout bana ba rando bato ba classe fois bomi zongi sabato. Tia, yo va do finga bona vanza bon Angélique akufinga na akufa tuna tika éternel. Mali yo pe la na jour ya. Dans les classe za na mo. So finga no yo fingote. Yo bien ngote, na bangote. Mais la finga va na finga na bi ko de ko le ko sala nga mabe. Na continue je dépouiller na sambe nzambe pardon après na babi ya nzambe ya kaisala ya kaisala. Eh nzambe kuta mone kuna na temple bato ba sa mobuba ndaka papa comme ya koteka ko saba nini nzamba ya panzi boss comme ça to mokina ti porter ma finga. Benda nga ba finga benda nduma mabiata bana nga ba fazer. Après là la kali moninga liyo bien sûr parce que tout quand ngolo ke mtuliwa na TVT. Na ko sala ngota le ke mtuliwa. Atapela la kali atapeli la kali mutuliwa yani fait mode parce que na nga mutu monsama le ba ke dia bazonga tizana ndenge na to ke na bi ke na sala mabe ya kanda na zonga pe ko senga bolimi bato ba talanga c'est ça ba yoka ke tezaki kanda pour nga pona ba mutu mabe na soka mutu te fe nga vi nga ndeza boza histoire vi nga ndeza boza témoignage nga mo ne bi fi nga biso to ba tene so YouTube to ko envoie matin na yimo kile mo na ngate na za kana mbongo alipa ya futa ndaku na nga ya olia yimo bitumbo na ngo na YouTube na chaîne 12000 abonnés puis $950 ta chaîne qui mais na 50 ans de maîtrise, na 50 ans de kimia, na 50 ans de affaire na pesa nga kimia pesa nga makati. Pendant la chaîne ba pesa ko to manzela mo pesa ka nga mote belé salami. Pour ni to sa usala ka bino go détruire maninga. Pourquoi bino va détruire bino ba simba bino te yo luka 1 franc ndela YouTube nga pe na luka to swana. Pourquoi yo ko détruire lo nanga? Après bet peto na TV ale kizengi na bino tala bino. Moi na va na sauvage ko le kabino tout. De bo sa ba fanti na TV ana. O sa ba je pour faire na micro on lo ba na micro. Oto ba mi tuko le ki wa menga fumer kuna eta kizenga na moto na makolobo yato no tiko le kate no tiko le to si na makasi zawa mais oza mutu ko le ki moninga moto eta le ki na moto o mati se rétroviseur a vite ba moto fumer la wa liga mususu posa problématique so biso tambola partout to le kata biso to le kata to côté to partout pour ne bi que na problème mutu te on na tina misa lo pour la comme ça danger ya maloba o biso to batu mutu moto lo bateka za science za peto zate muno so zo décision pe na kanda alopi mabe na kanda mais là ozongi ndanga la kila baleka mo event kalombo liwa na talate papa to ba koto le kay moninga yiwa jana zemi o le kila mo event kalombo liwa te va na mona te na bebe meshakana ah mona te na ta biso to ba science te bokeba to na matanga je kema dele na bezo ba problème te ngai na boye na lingi na makamu te ke na banga mutu mutu banga sanga pe to ka banga sanga zate bo finga to je m'en fous de bino me dis pas chez vous nyaka ndaka mutu te
tu vas traiter pas hypocrite na pesi $20 na bofinga $20 na eh ya moi ça na kuna kata ndako nzambe kutu ba ba menga watu wa menga na bango mayamba ba voice to soleil na groupe na biso mais bankadia mais ça li passe comme on a ba page mais bon c'est ini bon du kaka bofinga ça batuti batu bana muto za sagesse ça le lokwa bongo mais bino babule on ya moni musala ngo bato zango na valeur te ba finga biso valeur te mais en étranger bato ça musala tu jeunesse muso ba bana bonheur mo par rapport na biso congolais partout kendaka azara fi des problèmes alukaka makambu atumisaka muninga na za congolais mais to makila moko biso tout ozo le makila zo leka le longa na za muto finga so na mo na passe na supporter na ngakyo ça appelle la tendance même pas finga mabe mo pas finga mabe et bien à l'époque est-ce que yebisa est-ce que no inamoura pas finir ça YouTube le long de Golibota famille atapele yo sona monike ko finir les miako koto wanda nga kosoba ninga mabia ko leka mabia ko teba ninga wat na solo nde wana eza mabe na mona mi ese pe to zaki aveglu to ko yeba te premier wat va tio na solo betika deuxième wat olo ba ko mi wat ya wat na solo mutu les esprits de mort parce que tali bien longi bene bembe ma biso atala ngai na abona banga liyo pona banga liyo ndeni so na bezo na tsabe tsange leka te so bezo nga ezwanga yo de mo mta abimi bo abite ke na ke na oya azongi pete kana kwa bimé kasiko oui mutala bino la mukala muki pete ils sont normal ils sont naturel ils ont destin comme wa congolais au sali direct ba finga ebembe bino bande ko na biso ba congolais ba mère des enfants ba maman bana bobota ka pas so bota ndenge zalaka soko jirango na vie obota sous té soko lo bato ba na moko na pasiana mais là mbalezo bota so pas so bota ndenge zalaka au vrai na kiti ba finga muninga na ko faire pesi naissance na mona ata mabena bo kumisa ah sui ndumba alekisi bozo ko encourager les mataki poser bembe wape na bana na mike bazana na lelo mona mutute ba mesana mama bango abenga sukira sa benga lelo lengio osaka na ngana mafinga na bino wana j'étais dû ko finga na bino ndi yango pesa ngelevation ngi matanga ponga yebi bino ndi boyebinga botala ngati so yebinga te zapenga poto lokota un esclave à mutute pe ko tozema ko esclave à vie comme ça muto ka dore muto no sa muti j'ai mes enfants nana chaîne nanga nana famille nanga non luka et 50 francs na journée les défend na ça la concurrence na mututi za madame nanga mudo biso ba bola pe nanga muna biso mais ba kenzamba lo ba mbongo luka lo lendo na bozo ba mine na bino bo kota lola te parce que il passe ba bola te biso ba bola ndé to kota mais ba mona nzambe na ndé ki bonzo mona nzambe za la mo bola te mona nzambe za muto papa nanga za na or nyosa mukiliza maboko no lela pourquoi ngalo bango na velo ko le portant na vie nanga za souffre de vie j'ai kaza madame ndema za suwa pelelo totine ba utine monga mama emu ayebite ndila za kyoleka 50 ba yene 51 sala likuni ayebi na ite ajeka ba misa je ayebite ke nganje kama dena madame na finga abato non tabi kina limbisi ayoki na ite ko ba mpe na limbisi le tina ba traiter biso to le nganje kana ki pourri na biso to lela mais bo ba ke ebembe mo wei azalaka na munguna te shamalelo ntakufa jamais azala na munguna na mabena malamu na biso to jijete parce que là sur mabe oza na on est sur le carré na cause na kibo moto ne boto mo parce que le monde mo ba TVT quel peine la personne des messages dans sur on l'élection pas y vit pas yeba ni no ba contrôler ba langage on a ya te non c'est mon frère on a les nos pires conseils pour contrôler ba langage na bino bona famille quand une piano toi tu pries au benga pour na likolonga bino ça va ça ira déjà passé. Mais comment on compte baba base mobo ya salité pour na ça bilo mobo pour nika ni de ça la scope bino bobo chaîne kaka ba mise la ba kufa ba mise te bi que toute ba mise na so kongo ba na kiss le kufa do mona muninga mise mo le kina tatu ba bana na lo ba ke azaki mise ma be azaki na kiss ça di balela ka muninga ba ata da ko sola te ba roya kaka parce que oui vous comprenez avant balela kester ayemba na musala ba tanga na ta yemba kester papa bapimeli matanga mwana mise mopaya aki choke tali relax ko biso na bino usakufi na ebo yo ganga bwandu kufinga po yo kumisa bozo lomba pe ya nzamba za juste vrai juste za nzambe l'état moki nzamba ma les nzambe mais vrai juste ça ça lola otolo na yango to bukati na moki solingo loba quand tu as qui va plan côté bon là c'est réel, tout est vanité dans ce monde, rien de spécial, rien n'est spécial. Quand tu as conduit, au bout tout train de pouvoir c'est seco, un roi Maroc sans impact. Famille présidentielle qu'on a qu'on a matin ni Bukana, Kabila les pères azam dans le bâti, dans sa libération Congo. Ça te mal à Khashoggi. Azat
Sonic Chenio Chomo, I saw na boîte ne Sonia Chomo Crabo. Azapi. Michel Adilouya, la plume d'or. Azapi. Alice Baba, elle passe au Congo, Bazapi. Puis nous avons bon. Abel Rango. Azapi. A-t-il pas immeuble, la sirop. Immeuble, bandit, là, non, Simbate. Parce que yo ta zéro immeuble tout le monde foot la bonne réaction TV topé maté ya buta mbonga lobate mais le conseil national a bi jalouser l'équipe makasi ya ni to ni ngoko te ata li dia bana kingo na ngoto na teza garantie moto garantie ata li dia bana kinata ba gucha fou original te ya suma na ba $10 ba $15 jalousie par rapport à quoi na fi sans jalousie na pena jalousie za raté anti jalousie ya la lingale le basha ba fleur ça na ngonga no ya no na senga kadi lukanu la grande dame pesa nga 10 000 francs na piaka na ngote le gatu na la mbongo te na kufa na nzala mwana ma uta kuna bike ma biso na be kuna na fufu na ngazanga te ke fi na ngala bike ma biso ngolia fufu na meniji na singa ni na kei fufu zanga kate na muta ba orgueil te bien important c'était l'oroté yo muta mbongo tam ko moto mona na porte ndaku no kaka fongolela ndako na kota nga muta nzala o mona ngate midi pas chez toi na boule na luka choko na petit ka produit na beta tampon na comme rouge na comme vert mauve nga na porte ndaku na pas chez vous bato bazwa balobati yido mona ta foto modèle yo vendre na TV ayo loba do mona mamiki na yo ganga amana ke dila tata mafa do mona ye na TV yo vendre o ganga ye batambonga poto ke moni doit $2000 $5000 $4000 pena chance bo afunga pe mon côté biso to ça mambo na te donc kanga mutu pona kanga na kiste po comme esclave na ngalobela nga vie na kanga bat na kiste po comme akaba mika na ngasela nga musala na za na sala o nzamba lobi et si l'éternel yango ndenga na sala bo finga bolo ba tant que nebi ke na mo la ka do mo la ka kufa akufa de ça blege ko kisama parce que là il y a ko kisama na kufa ndeni bo la ke la ngamba su de makolo mba de makolo na ezoni ya ndeyo bo ba ba malo ba bino de kanga sabino o bo ke la muninga uti na pasi ya souffrance à likolo et de makolo ya yo bika c'est comme si mali on va te ba ki yango pozo zo ba ki na bo ke lo lisu su fait mayamba de makolo à ce que la bolo bango ya ba confesser ba ko porter ya mto confesser ba bilo mo ba sali ba fi musu bo de la kisi ba po ki ba ndumba la balabala ba fille partout faut que ngamo kongo lia ko to na nganga e bela maboma balinga bela maboma bien non pas sango bozenga mi do seke les a so ko ba beta boma musu ba bela maboma o etika ba seke ko to la ka ba acte na ba télévision o manke o bel maza seke la bato ba boma ba folie amuta télé ma fo kimai la ko ba boma de makolo yo tato de makolo mukile muna so yeli so lo bani ezanga te to ma biso lo bien ngo déjà amona nzamba tika nzamba te to lo bien no tika nanga no zongisa. On va makolo ngo na kina na quartier la tabi tumba yo molinga bela mbasu na vite mafinga nga makolo mbasu eda ko tatulat yo bien ngote makolo mbasu ofinga ngo mbasu po kana ko bakela nga mbasu c'est ça tu payé mais dendi nango po simba tezo to yebikisi te on va bon ngam sa education maka alo ba kyango zongeli ezongela nga te zongela yo bino yebikanda nzambe te nzambe ko sikelo tana mukilo do no la olexo kazan nzambe ya si bon luka nzambe da fo senga pena kanale pena kuna fo ke pena ko kuna passe mo gimbango o misu mo etalaka misu mo elala suki muto bota o ti le lazana o kena kamba lo ko finda que n'est pas de libération et mamba sindi de ke et yo kan so sindi o finga pam ya ba dase na poto kuna. OK. Merci beaucoup, elle a beaucoup parlé. J'ai compris que mon Koloba Mingia au mot dévié. Vous ne comprenez comme ça là. Merci. Je savais fait Mayamba, bisous ça là comme ça. Non, selon la déontologie, je suis pas venu ici pour blesser les gens. Tout les lacan, j'ai le cas Madelena. La vie qui pour le fleur, on va aller vraiment comme une actualité. Monsieur les athlètes, pas distraction. Musique déjà Fabrigas, Kendana musicien, États-Unis, Bazo qui m'a déjà. Qui m'a États-Unis. Ah, pour la France, bah qui bon États-Unis. Bazonga. Tu vas mettre dans des vêtements midi pour les États-Unis. Maman, va avec qui bazonga Congo. Non, ça bazonga qui les États-Unis déjà les États-Unis tu ya osana te. Maman soit tiga les sunde. Mani maman. Vous m'avez maman de bazante. Eh bien ça monte pas qui me ça les foutu. Et merci pour fait maman c'était juste photo ça la cam moi Tony ça plateau même bah pourquoi les gens nous disent toujours le ouais Angelica était abisso. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pas en raison parce que ma classe est l'équipe trop, qu'au fin on a l'équipe tellement trop, que ben quand ils qui baisse que fleur peut s'en makam, peut s'en abo, peut s'en abo, peut s'en abo. On comprend que qu'au fin on a tellement comme ce que couper ça m'a béto parce que toi bana pote mon moga lingala. Papa on va battre la biso ko no fin, ba beso battre comprendre que homme ta bandi. Yango y a un retour. Mais on ne repère biso monter quelque part. C'est pas vrai, avec peuple là qui bon, c'est pour toi parent toi mikolo.
to te yani éducation te mon dote éducation na ndako na bango ngala ko ba ndo finga doka ta boma bo éducation na ngai te mais pour ne place mo boye yo to copier aka nyoso ya mabete babi to za malamu ya malamu na beto to tika on peut pas refinga ne pinga super répondre nga pelo te hein comprendre na logique des choses et changer n'a rien. Et ça coûte que tu comprends que tu fais changer tu as fini boîte qui voilà on y a un soir fini yo fait ta finir sur salité nga bien mon toi finir en salité merci Bonisco santé le coulant ça va oui ça va là on compte à 400% nous ambassade déjà miracle non rien de spécial ça va déjà et vous wapi ton unité toi la besoin la montée merci Seigneur parce qu'il a petit faites Mayamba en vie elle est en vie donc ça bien trop bien il est important en wana nous va tout ça là battre beaucoup bas nous doit réagir Zanzambi merci nous sommes arrivés à la fin de notre émission faites Mayamba mot de la fin na ba abonné na fanatique na yo ba na rayo et puis ça conseil na ba youtubeur non surtout parce que je vois déjà tu es toujours uni, tu es vraiment uni, tu es toujours uni. Donc, ce diable à côté, parce que là, tu vas rappeler pour nous détruire. Mais pour moi, on sait que notre bandit, tout de suite, ça, ils ont toujours été angélique qui mis en paix. Attends, on a mon film, on a vraiment fait la bête, c'est rien de spécial. Pour ça, on doit pas s'en tort. Donc, il faut que éviter, mais pour moi, tu as toujours les sangs mortaux qui ont eu le mortuaire, samedi, tu as veillé mortuaire les vendredi. Bah chroniquer tout au ta pembe pour la bah oui obligé pourquoi pas toi la mninga biso aza concert na biso toi ta biso de pembe la buto vendredi samedi dans 51 noir pour dans les angélica madena ou atiki biso donc aza pena gravé dans la mémoire na biso so ka sala mabe pour na ngafet mayamba na singeli bolingi ici pour na ngana singi nzamba pesa kimia apesa espace apesa place ya kovanda pour na 6 jours trompette robeta pour na ko kopetwa ma donc il y a commune na souke si nango déjà donc avant donc laisser les morts enterrer les morts donc tout ce qui a bakoufi biso tabata ba moité bani trop ça parce que lui a place il a pour na montonyance tout Camon Lopez akinda et le mbebe non ba le mbele quoi Camon Lopez alatema le koma ebembe à côté de sa biaza nécropole wana azo kapel mari msa mugutu akinda za ko imbela nzambi papa le moloto oh poisota 7 fois mais nzamba donc c'est le na sa mabele après donc toyiba ke bato ba sala nzambi na ba pasteur na biso pa golo tout akokufa le but so sala nzambi yondo okufa parce que c'est la nzambi tant que ça destin et ça destin donc pas moi qui n'a choqué je demande pardon à tout le monde pas moi qui a fait l'émission oyo bobenga bokomote bokisa bonne la Gucci officielle boko komelinga mama bakomaka Gucci bongote non na longo le Gucci on a parce que bato benga marque ya bato peut le continuer chaîne n'a problème on a été Gucci mais pour moi madame Gucci ça restera toujours comme ça pour madame Angeka Kei madame Gucci atikali donc et ça bongo merci ba dédicace na yo pas beaucoup parce que j'attends mon moulai mais merci à biso merci na professeur Chamalelo parle nous amuna ngana pasti je l'aime tellement beaucoup papa na bébé d'Orphy de gros bisous à toi merci à mamie qui n'a la grande dame il y a pas de comme toi merci à toute ma famille et qui dit comme il y a balé qui la grande qui dit comme Bumba Joanna Manya Malika Moura de la presse Noura Kalonji Laura Chouma Ouete Florent Makinisi, grâce à mon donna Carmen Odia la fille à papa, tout le monde Kevin Pandale Ketchou, Tania Mabedi, Binès Mbembo, tous aux ans de mère coach, tout aux amis. Et c'est ça rappelle-moi la famille YouTube. Rémi Kovodor, Benji Benjamin, tous aux ans pour nous aller là. Donc tout ça tellement ébélé, Dieu merci Bandinga, tous aux ans Seigneur ça, va Fenech Moko, dit Nicolas Moko. C'est toi qui va lui rester qui donc merci. Voilà. La mère Abadika. Et donc, qui est une belge. Kevin là, c'est français. Donc, je suis fier que maman, quoi. Donc, mère Abadika. Mère des garçons. Mère des garçons. La bota mbalo baye, bana bamon, on a cabane invisible, t'es pas comme on a. C'est comme là, c'est comprendre que. Comment là, ça n'a pas. Garçon des disques. Oh, qui t'a le outa. Comme Bauta, on a dans le jour que. Biso taba parents, to boti ba sami bali. Au bena ba mona ba invisible, t'es quoi. Tu rappelles pas, tu rappelles charger sur le côté, on se bat. Joe. Biso boko la mibali to ba mago de maté charge mobali et auto sendeni sans laisser on a boko na futa ndako ngako mona Kabila te famille présidentielle teni à Fati to suki ndeni donc bisous bye
Merci beaucoup, faites Mayamba. Oui, écrivez-moi, je vous abonnez à Goussi officiel. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Goussi TV officiel du Fête Mayamba. Merci beaucoup, Fête Mayamba pour Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui étaient branchés. Merci à Mika qui était dans la caméra. Chaman et le bisous à toi. Élève du maître Binafilé, mon papa. Dadi, merci pour tout. Comme ça, Fleur Makini, c'est des disques Odile Manzaka, moi, c'est Nzambe. On est à Fleur Makini. Abonnez-vous massivement sur Super Promo Télévision. Je suis là. À Reza Kop, à Reza Moussala, à Lingabino Mingi, Kadi Luka, il y a Fleur Makini. Denzo, on a passé mon Kimbango, tout ça, Moussala. Donc voilà, on a besoin de soutenir Matangaya. Dans le groupe, les amours, donc voilà, autour de la Kétou, donc les qui n'ont pas monté mon maman n'a de Fungi Kodia, famille Kodia, mon oncle aimé Kodia, Ridel Kodia, maman c'est les Kodia, a dit qu'il faut toute ma famille Kodia, ma chérie Belinda Kodia, donc de gros bisous, merci. Merci beaucoup, les amours, donc appelez, et ça, c'est plaisir. Merci beaucoup. Il fait au côté, Malabiso, votre aussi ici déjà, donc voilà. Ah oui, la ligne tout téléma, mon aké. Hein? Oh, ah ouais, on a les karatés, donc tu n'as pas mis bisous, bye. Bisous. Nayena kosanga nanga libosa mozambe salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso undelanga yeso undelanga yeso yeso bisenga senga sanga londe nalebi via pesanga kabela nga bisenga senga yesi mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai yesi mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai yesi mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi via bisenga senga sanga londe lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Sawa fako, le sawa fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso yeso, lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga onasambela boye. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobalo oyo